alobaki soki président Caleb ayebi ka solola ki bongo na ndeko Elise, c'est-à-dire asala l'effort ya koluka ye basala nini basolango à l'amiable et puis toyeba nini tokoki kosala ayebi na ngambo ya Elise natali sikoyo na cinéma na biso ya Congo non seulement ka ya Congo ya Afrique nanu acteur moko te a joué ba pesa ye $100,000 du coup to te $100,000 exacté 3 millions. Hein? 3 millions. 3 millions et où t'as what? Oh, tu as comme le film ba commando ba Jackie. Donc, et ça problème mon boy. Et c'est la biso étant que des acteurs tous à la kana katikati parce que to yebi misa na biso ninge sala melaka. So que zala ki réellement ndeko na biso Elise na président Caleb ayokana ki monta moko boye bongo ba ina ba solongo na monoko boye te faki papier ça nini ezala soit ba divers ezangatina yango te tozala ngo posa tona posa ya kopanza mitu na biso obeti film mo boye pena libanda pe ndimi voya tali boye o pena tali boye en tout cas donc ba congolais faut pas ba mati Mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yende coach ya loposo ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezotraite batempo banduta baboko na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esalaki ezambe te esilaka te elonye nzuluka ekoma lokola batume na depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala pe compte YouTube tobenga biso awana plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Merci de renouveler votre confiance dans le service Nabiso. Pour l'Arabiso de partout dans le monde, vous nous suivez avec beaucoup d'attention. Topé Sarabino, merci beaucoup. En tout cas, encore une fois, bienvenue dans le numéro Nabino Sika. Topé Sibino Bambote, na Kombo Nzamba Bate Nabiso, Tolobarola, Rola Mukeza d'utilité. Donc, tout le temps sur le dos ensemble de Nabino. Merci beaucoup. Reconsidérer l'émission européenne des acteurs, émission Tokabela Bino, pour avoir des informations et des artistes. Na théâtre et puis à cinéma. Lelo na fierté ya koyamba moko na kati na bango a jouer plus tonalité. Je pense que au bengi biso de trop falon neti ngambo wana pe oyeba te tala kutu a jouer ki na film boy ikolo bato bengi na mutu boy mais na kini eska yoka na iti bango kuna na pota zo yokana yo kuna liste ya bato eske na ti bango ka mais moi pour notre boy mais on dit mais notre boy. Alors il y a beaucoup de questions qui se posent autour de nos artistes. Pourquoi parce qu'ils évoluent plus dans le banda que dans Kati. Pourquoi est-ce que dans Kati Ango non, il y avait tellement de questions. Je me suis décidée avec l'équipe bien sûr. Toi il y a tout qui est dans le terrain. Je suis avec Yanga Fier. Vous allez m'autoriser aujourd'hui, je serai vraiment comme ça, un peu comme ça là. Yanga Fier. Je suis avec Yanga Fier. Bonjour, ça va? Oui, bonjour Fallon. Papa Yanga Fier. Et puis, on va par rapport à Athénie, qui apparaît jeune, ça va? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Donc, faveur divine, ils ont toujours le coronavirus. En tout cas, faveur divine, Kitoko.
On s'est pelé, on a bien on a combiné. Nyonso kaka parce que comment nous allons vraiment moulai papa yanga fier mobile fier faire te papa Congo linyo kwa tembe otete mbomoni yango fongoli na koti opandi na tie otengami na bongisi le mari des veuves le père des orphelins zabala bakulu autrement dit bogara ba papa Baba va jouer à la tonalité de Bogara. Bogara na bango tout. Les kilos oui. Bogara na bango tout. Alors le vrai nom de papa Yanga Fier est là. C'est Jacques. Jacques. Oui. Ah bon, quel est le nom qu'on Jacques? Jacques pas comme papa. Faut que Jacques maman. Papa Jacques. Tu vois, on a linga qui parce que to ça la comment ba différence wana ya ba kombo na biso wana parce que et joue à capé. Tu vois comme on a vu sur la scène, souvent, comme on a vu sur la scène, souvent, comment je peux dire, ils ont considéré rien qu'à pour le boulot. Parce que la minute, on a Jacques, c'est-à-dire là, tu as responsabilité, charge tant que Jacques. Mais ce qui n'a pas les mieux placés, Beta les solos qu'il y a Yanga Fier, mais tout ça on a Jacques na plateau. Ouais, c'est ce qu'on a Jacques. Jacques c'est qu'on a expliqué. On a Jacques père de famille. Yanga Fier nenga bandaki, Yanga Fier nenga saga boye. Jacques aussi père de famille. Ouais. Marié. Ouais, non, on a muté, mais nous avons ça grâce à la mingité, donc à la mingité. À la mingité, maman Zoya déjà, maman est salama. Au lobby. Maman Zoya déjà. Faut qu'on aille à gros à la paix déjà. Ah, bon, quand même le confinement. Ce qui a zali. Allah, là c'était juste pour vous taquiner. C'est la papaya. Tenga m'a posé ma question. Ah, ok. Voilà. Alors, papa Yanga Fier, neto mesana Robengo Yanga Fier. J'aimerais bien te mettre dans mon qui m'a solo ya l'artiste Nabiso et puis yo mo répondre le roi mon dans la carte na bango, yo mo pour répondre le roi yo mo artiste bien sûr. Évolution à théâtre na biso on va na plein na Otali. Tala papa Masasi Kabamba, la génération Zoya. Qui na théâtre to ba to comme na 5e génération wana na eba te. Mais Moussa on ndenge zo kende là. Avenir ezali. Ouais, Moussala avenir eza nango. Et je dépendre kaka na conscience ya mutu o azo sala Moussala yango, tu vois. De to ba ke non, mukileza mabe en soi. En fait, mukili eza nango mabe te. Biso nde bato to vivre na mukili, nde to sala mabe. O mukili ezobeba. Mais mukili yango eza nango kanera mapate eza nango kaka pembe nango yango ekomaka mwa blé nango nde to bengaka blé ciel mai pe kaka ndenge ezalaka eza nango ndenge nzamba kelango. Mais biso nde ba comportement na biso ba façon d'être na biso nde mutu ebebaka. OK. Donc eza peu de même na boulot na biso pona nga akoko lobaka non avenir ezali. Et pour na o bazo zongo considération pour o bazo zongo lokola passion na bango o bazo zongo lokola loisir que na sala ga pona zotam su mobile ya poto na sala pona zotam su mwasi moko ya poto yo na kawana zate olobi yo na kawana zate na sala ngo non premièrement parce que pona lingana no boulot ntaka ba chiki na ngana tange na ISP Gombe na tsango kutukate ndé comme ça batu makati na tsaka ngo kutukate gestionnaire ya environnement géographe. Mais c'est trouvé dans la théâtre. Et ça là par rapport à quoi? Parce que on peut ça compliqué hein gestionnaire ou qui on peut même balaman quoi mais na théâtre au rôle on est gestionnaire rien du tout. OK on a denga théâtre ça parce que musalo luka qui na maramno on est simba qui théâtre chance c'est là qui ou quoi? Non koloba simba qui c'est faux et archi faux parce que mais si dans le domaine de salaki géographie gestion de l'environnement même côté étant qu'il y a un environnementaliste na koki ko réussir mais na ngambu ya géographe étant que professeur il y a tant des écoles privées zali y a les on peut s'appeler un cours ouais oh là là et puis na bandaka na ngai il y a des fois au bandi boyoke école mo boyo papa et simbi pe kota na école mo à l'époque ba série wana ya nga faire derrière ba TV ya kini après combien ko kango kota ba la classe ba ko mo seka na bango. OK papa c'est qui ça ba bo c'est que non professeur na bango. Donc pour éviter tout cela abi ça va yo tika na ça na on. Moi je vous félicite en tout cas trop parce que théâtre à l'époque ezaki bato ba sa théâtre ba bando considérer bango te ezaki ba sala mo ya bandeko kaka ba vie yango bandenge
simbi nango te mbongo ya autant exact même na kemba mona mibwaka ouais eza et quand même ba gradué et tout ba licencié na souvent ezaka bongo pourquoi soko landeli biso nyonso tokutaka na ba fin fond na ba famille moko boye oyo yebani nango te soko batu beaucoup plus bajijaka biso par rapport ya basuksi na biso or na musuksi wana tozaki na baparents moko ya bien mpe babanda ya kotangisa biso mais il y a aussi des gens mpe oyo mpe awuti na ye mpe na balabala awuti na ye mpe na wenze awuti na mpe na nini mais abite na osala kaka théâtre kaka mpo eza mosala moko ya mosala kaka tandis que théâtre eza mosala ya bazoba te théâtre eza lokola prédication tozalaka lokola bapaster toteyaka bato tolakisaka bato nzela. Il y a des fois ba texte musu to kuta na ngo na ba pièce boye mona mutu pende calé qu'est-ce que je peux faire ici ça ce n'est pas de mon niveau mais tant au point qui m'a mis sur muke nenda ki ISP bien non avec l'ISP Gombe je peux affronter rôle haut donc c'est ça théâtre eza musala ya bazo baté eza musala bato mayele pavane ba président Bordeaux ba président Elombe donc basa belé na yebi ba ya belé ba licencié ba gradué ba diplômé bazali na musala. OK na musala théâtre. Alors choix ya rosala rôle ki papa et où taki o wapi parce que za jeune hein bande ko mingi balo ba ke no tanga o jouer et moi beti moi swag slim attirer azala tout ça mais yo préféré non en étant jeune au ça qui papa et où t'es qui ou parce que na banda théâtre kana qui papa na quartier quand tu mandais kokola ba yaya quartier ba maman quartier ba mandé ko loba ah moi non benda ozala comédien na ba biloko moko iné quoi ba comédie moko iné ezaki déjà que non na kati déjà yo moko de ata ko zobotama et première bateau on a bandaka ko imiter à l'époque wana ba ko seigneur au monde kendo on a ndaka ba lignée ba père moko boye mais non na tika non ko jouer j'étais à part film moko to sala ki dalaki sélection ya ba camerounais ba ivoirien na ba acteur ya Congo Brazzaville donc to sala ki mo tour moko na kikala pour na indépendance na bango ya année ote ko leka ndé to sala ki sélectionné par rapport à film wana ndé na jouer ki Jacques. OK. En français quoi. Oh là là. Alors à part ça donc na groupe non ya Kinshasa awa je veux dire aux gens la popularité na yo mais apparemment na niveau internet koyeba neza mwa muke mingi par rapport à Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe bino artiste na biso Rose en a qui est sur l'équipe et tam sur la ligne soupe inaperçu mais na poto mon amto benga pe na yamba yeko et ça ni parce que comment qu'on s'est donné plus na banzonzi tonde ni expliquer biso muke oh et ça na ko expliquer on tam sur na deux cas na deux volets beaucoup plus les banda pour ndimayo il faut confirmer na oui ebele ya batu oyo ba confirmer pe lisusu libanda ba biloko wana ezonga pe boye Kinshasa pe e confirmer bango mais eza pe na batu misusu banda ya banda ka ko confirmer na poto awa wena ayebi na bango pe yango tozala surpris omona muto ayebani ta musu na poto makasi mais awa tourner ba tourner e osunani o OK mais ta musu pa na kare o jipe na bulu yango ape na mona position mo bo jipe na bulu yango tout à fait donc ezalaka donc ça dépend de la conception ya mutu yemo bon théâtre na biso ya kini awa ezaka un peu fatigant parce que on jouer jupe wa lumo au minzoto mais comme ça c'est trouver mutie OK mais c'est ba oyo ya biso ya libanda ezalaka non na juma logo mobe ko sunga peta musuna futinda ko na futinda ko ndenge ba mafuta ndako momo ba de konya sana ba o ba producteur ba bi ke ba mbongo apesa bino ba o monter comment bima 50 $ na télévision quand tu dis que au tourner au se retrouver ça par rapport à quoi c'est-à-dire mabanga kaka mabanga tout non mabanga c'est ça makamususu c'est-à-dire de to tourner bon exemple na semaine des fois on va tourner du lundi au dimanche ou samedi par exemple aujourd'hui 50 on a lundi aujourd'hui on peut tomber sur mardi aujourd'hui on peut tomber sur mercredi na moi semaine moi on peut tourner 3 fois wana aujourd'hui moi ça 50 semaine na tango hier ici aujourd'hui tombe sur moi 3 fois mais 2 fois wana sans compter ba staff na ba bureau oui est-ce que on a mesure au foot ndako yango te ça ezakaka organisation na yo moko mutu
vision na yo moko ke na osala musala o pona ba ambiance te na osala musala te pona ko dépasser moi mukie o na zozo po lobby tango bando lukata mususu place moko kaka ba bengo zo tama $20 tama $30 comme zo moté o comme regretter na simbaka na ngango. Donc ils ont un verset dans la Bible là-bas, soigne ton figuier et tu en mangeras ses fruits. Ça dit, oh, ils allont voir figuier na biso to soignera. Moi 20 wana, moi 10 wana, moi 50 wana tango zo bomba. Lobi tango njete ko bota mbumate. Oyeba. Mbali ndaliki. Donc c'est ça. Njete pe ya bota mbumate, OK. Belé ba bossa na ngo. Nenge to zwa lelo. Exactement to sur la lobby. L'inspiration to zanga nango lelo. Yango te to zanga nango sur lobby. C'est-à-dire et c'est la génération mususu. Et Ripapé à mon tu peux peut-être jouer na mon tubo, se retrouver dans même scène Babyloro yo bimisaro. Mon on pas de mususu. Soit par exemple jouer andé mon pas je sais pas par calorie, pas puis de même que le jouer pas puis de même derrière trop. Et là on peut être vieux fallo bimisa. T'attendais à ce que yo ndem to bimisango. Moi qui entend mususu pas mususu na scène. Ça arrive des fois. Non, na yokate pe komanante. Ouais, na ne komate. Sauf que dès que dans musala bongo, to s'attendra na eloko mo bote, to s'attendra na yokana si joba o pesa, nga na bimisa de meilleur na. Soko bandi ko wuta na biloko na ndako ya na ngo tournage, aux limité. Ouais, aux la limité. OK, maintenant que vous répétez. Pardon? Malgré que vous répétez, bon, beaucoup de gens répéter. Ah, vous répétez dans le oh là là. Beaucoup de gens répéter. Oh là là. Voilà. Au petit masolo, il y a Mbongo et tout, 50 wana. Mais les loyo, mon bilinga bingi côté internet, si c'est mbalé bazaki vraiment couteau simba batakuna balobi batakoto mazembe balobi batavita balobi. Baron surtout les deux cas, nous sommes dans raison kaka. Nous sommes aquí par rapport ya mbongo et pesa makite le bama kite contrat tango yo yo kilikamba bongo bande ona yo par rapport ya te mama mibali te par rapport mama misala na bango basalaki et comme il niveau ya justice papa yanga fier o milobela kini ouais na zalaki na ngambo oyo na zalaki pe na ngambo oyo c'est-à-dire tango na zalaki na ngambo oyo na lobaki ah soki président Caleb ayebi ka solola ki bongo na ndeko Elise c'est-à-dire à seul effort ya ko lukaye basani basolango à l'amiable et plutôt yeba ni to koki ko sala ayebi na ngambo Elise Nathalie siko na cinéma na biso ya Congo voilà non seulement ka ya Congo ya Afrique nanu acteur mon côté a joué ba pesa ye $100,000 du coup to te $100,000 exacté 3 millions hein 3 millions 3 millions et où ta wa ouais tu sais que comme ba film ba commando ba Jackie donc, et ça, problème, et c'est un bicho tant que des acteurs, tous à la canne à Katikati, parce que tu yebi, Missa n'a bicho n'engé salamelaka. Sauf que ça qui est réellement, dès qu'on a bicho Elise, non, président Caleb, yokana qui monte à Morobo et Bongo, ben n'a pas sur le monde à Monoraboté, Faki papier ça nini, et ça là. Donc, voilà, penda, na ça qui est fort, il y a aux Katikati, côté président Caleb, na côté de qu'on a bicho, il y a moi aussi. Voilà. Vous avez des jeunes, vous avez s'épanouir les lots, dans Moussa, dans Bino, et ben des fanatiques, au fait, battre la Bino, les appels dans les gens juger la Bino. Papa, il y a un fier, au lieu de battre le barani, ni pour nayo. Ouais, là, il y a un barani, non, là, il y a respect, il y a poli. C'est malade, ni ça malade, mon gars. Yo mama basa poto ba yibate. Pour ya mwana mteko mwe ko ba yibe moi sinanga ba papa ba c'est comédien. Pour comme vous avez so ni mwe kwa di nzamela. Na ba ngambageza ngwende te. Au moins mukolo. Alela. Ole ka poto le moi. Nani wende sinanga. Ya nani yo. Ya nani nani. Alo ba ole ki nani wa Maria yibe moi sinanga. Bande ona biso. Yo no l'élicité libanda. Non, ça soni. Norvège na l'élioté. Tout ça la relation la biso libanda to la relation tout ça na ba to belé auto yeba na bango eza la dash moto lobaka fan n'est pas femme. Fan n'est pas femme. Chez les hommes. Chez biso les hommes. C'est-à-dire abike falan tam susu a se pelanga na cadre ya boulot. A kabelanga optindelanga non ngabongo petit momia na nzele wana kasi yango je le bomba biso mingi yango tamoni na petala suka zo kabelo to tam su petala vous to penser na yote mais a penser tam susu kokodioko mais yo take exemple la pesi a penser na kokodioko
maman fait le roi travailler bien na soutenir quand Moussa na ti le 50 bassa c'est profond Pembelanga excellence René Kabassi les Kabachou mais c'est l'honorable a repasser les kokodio a passer les kokodio ko est-ce que na cadre de boulot a tena msunzamba toucher a sunga a ya na faire pona et comment alinga moi sina sikoyo nga ya na faire so moi fia na so sunga nga mingi na ina comme si le quoi bien privé na nga OK est-ce que la fille a tchanga nenga na mutu et l'oroté siko na yoki siko ga tamu so vivre na mutu ya tchanga na mutu ali mbala moko abotolinga mwasi siko linga ye wapi okuta na conversation to mshia bolingo na bino exact là c'est pas si bosela libala bébé na ba Facebook to mona ngoti moi fille mo to yebite sali bébé ça va mais et le but est que on déclarer basi batika ba aventure ça c'est un message batika ba aventure voilà tout ça non musala moi j'étais au Cameroun na Douala je voyais comment baninga na biso bazo travailler pour na ko matisa culture na bango je voyais nos amis les Ivoiriens des bazo luka ba bunda basala le meilleur na bango afin que culture na bango et mata batia bango pe Canada na Afrique que non et bazo travailler OK mais ya biso siko tozo keleka na ko pota na kana makambo ya basi makambo ya bambiasi yango mo tozo ba lukaka kuna poisson boka kimbasu tout ça on comprend yango mwana moni mama be kotie belé na boulot na biso mais soto sala ngo vraiment na cadre que ya musala na biso yango nde muto tongisa biso ba parler yango muto sombisa biso mituka tokotia misu na basi ya potote tokotia misu na basi ya kinité mais tokotia misu na nzambe oyo apesa biso talent wana afongolela biso suba nzela afin que tosuka kaka na consommation congolais te mais to ba consommer biso pe na bamboka misusu nande bosala bisana mais oyo apeka ki bozala consommer par les congolais mais siko tosala nini tokoloba nini ntango mama bezo leka musala na ebele tosala kaka bongo pour le on a le bâtiment internet buzz ezaka te ba bêtise hein parce que ici au Congo to comme ça buzz amuta ba buzz non buzz eko za na côté malamu eko za pe na côté mabe mais côté malamu ba buzz tant surtout ngaro le ngoming te pour la Congo to sala n'importe quoi mais pas partir c'est comme c'est qu'on a constaté eza ba valoriser ba œuvre au bo sala te bino de la plus nani clashaki na kezo na lesquels on a taillé le otenga sur un producteur boy ku no finaé c'est ça au fait ce qui se passe par là ba accessoires ba divers ezangatina yango te tozola ngo posa tona posa ko panza mitu na biso o petit film mo boy pena libanda pe ndimi vaya tali boy o pena tali boy en tout cas donc ba congolais faut pas ba mati donc c'est ça jouer na biso papa yanga faire maintenant au côté monde ndonzing film nini pena po ya la temps pour ça du film et yo kanina noté et tout mais yo pena na film nini temps au sali pena bien ozaki na featuring pena mutu nini o pena en tout cas et pesa ki o mata te to bana dinga nyama lidesu afina moto sai na ba vetito ozaki na chaîne mo bo peka ya YouTube ndeo yango na séquence na ngamo na salaka o ba pandi mama biloko ase ba pandi mama biloko ase c'était juste pour ya kotalisa biso ke Congolais zalaka awelisaka kosilisa pensée ya mutu c'est-à-dire nga na pensée na nga naza ko expliquer pensée na nga na sisango na nte mais le quoi na bandaki na lika mais falo ni kuna bika saka le quoi lika wana et suka kana eloko moko boye oyo ko sanga ya batu bafungola nga maki ba panzi mama biloko ase c'est-à-dire moi c'est nanga ba panzi biloko ase et tu ko benga chiko moi c'est nanga ba panzi biloko ni ase vous comprenez il est blonné mama papa oh ba maman batekaka na zane na prince wala ba policier ba pekisa bango batekaka na prince zane eza pour intérêt na bango moko ni ba policier ba yeba panzi mama papa nyoso mama atekaka wana on ngo justifier par rapport à neba oyebi yake na tono boko mi kota plus insanité na musalo bana ba otala bino c'est ça maintenant ba fanatique na biso c'est ba comment peut aussi c'est la biso ba penser rien que na ko bwaka libanda discussion entre ngana moi ça va ko na kati ngam bana na ko libanda c'est moi le chef je vais jeter dehors non tu vas jeter ici non, moi je jette dehors et qu'est-ce que je peux jeter dehors les habits c'est pas des habits poubelle kin matiti moi ça va là la kati ya poubelle pour na bien na biso ko libanda ko kanga mape na terrasse wana e bangongi malade l'état sunga biso
Maman esunga biso papa donc parce que biso ba congolais tout comme à niveau au bageno gouvernement landela biso moyele ki makasi. Oh gouvernement landela biso malili yo tozo kokango te. Regarde un peu ba conception. Donc maman ba to ba bino par rapport à au mot côté sanité et tout babima na bino yo po na yo bino peut-être yo komi trop makamba bêtise papa ya na fier. Trop. Ngai. Neti yani. Babilo on mso bimisa oyo mo yebi wana ke olinga otenga ma mo ndambo. Est-ce que théâtre na biso lelo bozo éduquer vraiment masse? Omoni ne suis parti côté ya kolata et lateli et ça par rapport ya rôle au ba péchio. Ce qui n'a remis kolata tamsu na maman pasteur, to pasteur mais lati na ba kata fumba wana saka na bomi musala ça. Donc il a les arabes kolobela pe ya biso ezala ça dépend mais il y a des gens qui ont focalisé peut-être na ba gros mo wana là yo ko na makambo wana vous avez pas preuve tena nini makambo tana tuno keso no tana ki yanga fier fala ntango zo bisange loko yo na kanisi mama wolo mo boy exemple ya bisanga nazo fina téléphone wana plein chaîne mutu no jouer na ye ayemba moko amonanga na téléphone papa yanga fier yo penda okomaka ko télécharger ba film ya mabe ya ba porno tala ba porno na maninga mabe à partir wana ina inspiration na ko ya wapi fona luka na bete loko oyo ko bimisa ngape na par rapport à inspiration o muninga continue ngo bien na répondre tala faloni oyo yo moni mutu nyo a télécharger film ya porno et dans ka na ninga mabe ngana télécharger ngo pona ko yokola anglais de ka ba le banga yes oshube oh my god choke me for baby nana talaka ngo pona ko landela nde ko apprendre l'anglais l'anglais ngo ko apprendre l'anglais bani wabuye bani ba États-Unis ko sunga biso pardon mo centre zate donc il faut le centre mo mais la profite la film wana mais on télécharger zali ah non c'est fort franchement oh my god na yo kana parce que na bande ko ba jouer tonalité hein mande ko ba jouer tonalité papa yanga fier mutu ni bien tant à jouer tonalité obité et en tout cas yé pendant en tout cas nga c'est bon faut jouer na aussi santa causa à l'aise en tout cas kana nga ité mais par rapport ya ba musala ba yaya bazali bande ko pe bazali o ba jouaka mon vieux Charlie vit de loin mon vieux Pakalowi yebu totaki voisin avenue mo na nyangara ye alongwa ki liboso nga pe na longo na okipe maswa coupe alongwe akom na limete voilà donc tu penses pas tozaki pe na côté moko wana d'accord donc ba papa Tito baza ba doyen na biso ba vemba tasala ba ndeko na biso ba lianga mais bien ko jouer tonalité vous en a chance de jouer na mikolo mingi hein na ba doyen trop hein que na bon ils ont par rapport à goûter jouer tonalité mais par rapport ya makambuka oyo zo pesa toza no jeune so zo pesa makambu na yo non bangi obino ke na ba jeune ndeni ba genre ya ba kangi kuna ba ya fifi hein ba kangi koto so na yeta msuna mona na tena ke kama mama ki pe non santé matière ngata na bani na ko sala ba tete na ya déjà papa bona yeba ina nga non to yeba na ba genre vite to yeba na ba na no ba ina nisusu ya fifi donc to yeba na non te OK to yeba na non te ndenge nzamba sala ba grâce na ye ko mo kuto nzamba sala grâce na ndenge na ya bimi o sala na grâce na ndenge na ye ndeto yaki kokutana eza nango te mpona kokima to kobanga eloko moko songolo mais si on va proposer au kasi que non jouer jeune na bandonding tu vas accepter oh pourquoi pas on va quand même jouer jeune malgré la référence au thème et so musala se présenter donc naza na choix te non sala parce que yango nde musala na ngai OK bon quel artiste faut ça polyvalent voilà ouais non toi ça kuna on faire PD au jouer na hein on a joué comment ça c'est comme si le maman changer le camp PD à koko sikoyo eh na mona te PD à koko on a je matika Valentika donc c'est ça et ça la beta manango alors les lots artistes ba auto ba carte assurance santé assurance maladie après on a fait aux amis qui quand même appelé non on a qui appelé ça on trouve bon que tant tout ba kenaki place boy mais c'est moi ça dit ba comédien yo pe amo se retrouver na ba liste ça te fait comment non peu ça ka bravo na nzambe parce que yenda jamais être temps pe circonstance tant on appelle kenda na bandenge na ngaya ngafia yaka Pretoria yaka Afrique d'ici yaka faire beta moi tout c'est le programme na ya l'international mukoko batezadio azana Maroc ah yanga fait moi tour mo na raja ah
c'est ça donc nzamba za ndenge na yo asaila mais vous voyagez na bino bato mingi pe ba jango ke bokina na bino okuta na basi et consort ça dépend ba misala te omona muta kenda ki bo spectacle te eloro te likolo na ngora incha so tsa baninga malala voilà banani balobaka bongo banani balobaka bongo nyonso ekotaka na internet bon la musala oyo c'est-à-dire ya tolinganaka mokie misu bazakala bazakala focaliser pena mpona kocréer laka bato ka bamakambo nesinga makambo oyo tokréer nga ya minene awa oyo ozobima na mama oyo parce que yaya ngo azoloba yango ekotanga na internet okotanga no sans problème ekotanga te yaya ngo azobeta lisolo yango na tournage nga nazalaki te babengi nga kobenga yaya ngo azobeta lisolo nga na ye na tofanda boye te ye mo mwasi mutu abeta lisolo kakoma yaya ngo ya mobali azobetela siko baninga pecho alasabela foto pecho bapecho bazoya mabe bapecho bazoya mabe tana kobeta na mama oyo bana azo ndenge azokonfirme lango moto ayebi te soki azwi yango amema ngo mpe omopesa mosali etamboli il y a des gens oyo mpena bazalaka pena ngeno moto azoya aloka azoya boye wana membre ya famille ne te obanda ozwa mpe bambongo na ye te opasi babengelelaka ye nazwa mpena foto no avalela yango vraiment abanda kosakela yango mabe mpenza donc afanda kaka babengaka ye te donc toza na bato ebele ya modele wana na mosala oyo donc sikoyo esenga nini yo moko motu oyebaka place oyo ozotia likolo mpo koyena masengwini ya satana te masengwini ya satana. Je vous dis, je sais pas si il est parmi les artistes oyo bakenda mayangani ya ngiringiri parce que baza ebele bakoma kofanda na ngiringiri na ntango oyo ntango internet ebimisika yake baartiste comédien bakenda église moya ngiringiri mpo bazwa basuccès bacomédien balongwe ngingi lokwa problème mpaka lowa déménager yanga fiera longwe ntango kaka makama église bandeko na biso mpaka lowa bazofanda na ngiringiri mosoko nofanda avena église ya coutinho papa yanga fiere na bajournaliste bakini ngiringiri alors papa bilonto bolongola défense ezalaki nini kobanga ele esalinga bie biso eza nini olobi nini église c'est que sur l'église parmi membres quand même. Na biso les ala église ne bande ko kende problème za te église. Ni te jona caméra. Na ko ni la ndo ka caméra bondima mais na biso caméra bobo ya kwa. Yo ko na na te. Suko bengi singa te. Na jote invitation église wala te ba bengi singa te na ko séminaire na bango ndenge. Na caméra bolo ba makambo kwa ni nzambe na ngai. Oh. Église ngo wabna yebi na avenue. Avenue. Place o ebsenga fatu bandi. Pasteur nini wa? Tanga comme on a bobo kimi ngiringi po ani kasi bon ngiringi ezaka ba milliers de personnes ezaka comme la banda yokani hein ah oui RVC même pas yo mtali boso na ba ezama comme église peme andako ezama comme église asosa église bona asosa mais église asosa shaba église tonda kwanga deuxième parcelle église tonda kwanga pas prophète nanyo oh mais ezama maman nzambe mais bozu succès pour na ye hein ezama comme nzambe non tout pour ça noter succès to sera pour nzambe bandeko ba c'est bien bondimi bandeko to se trompe pas ça l'attention succès nzambe ndé mutapesa kango ma l'église ngiringi non mais l'église ça na belete na biso na bandeli pour l'église continuer bien voici l'homme azar nyanga asosa shaba nyanga a passer Coutinho te wana na boy na ndenge kwa shaba place bando kende bongo ça you to speaking adresse comme bongo na télévision nzambe nzambe limbisa nani mama sengenete ngo mitama sengenete bato franchement donc ça makambo nzambe je vous encourage à aller prier parce que c'est nzambe na biso ndé moto vraiment tombolaka c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit en tout cas il a na mabemo ba jeune ba succès ba courte joie ba succès na nyalo ka papa masasika bambate yo ka ba mama mindondo te pe à son âme papa dali kitamba ba umeli na musalo ya bino ezaka omono yebo 5 ans après bien 3 ans après et l'autre moni pour mes amis mutu super ko zana na kisi masali 20 ans 30 ans pe na succès super na kisi te c'est une vers 2 ans pe si na mo zana ngo babenga ngo succès za quoi eloko moko infernal quoi donc échange kana ngo zaka teka loko zana ngo tikala ka bongo so nzamba robike usala 3 ans usala 3 ans so ki 20 ans usala 20 ans malgré Christ malgré bonzambe donc zana oka kisite mutu super ko mona na ala kisite mais grand mutu oyo bo considérer le wa mutu moto verset biblique moi mutu monde bo considérer le wa mutu kisi nzoka ndeye wana vrai mutu yo boya obenga muyombe gauche na ba film okanta ko obelisa bino théâtre na olobi oboya obenga muyombe gauche na ba mtonzi bokanza ko obelisa bino film o ba to sala
ya compte ya maman Yo sala été point. Bien compte maman livre mon été. Mon boss ça bien. Obi maman muyombe gauche na. Tele ba ntonzi ngona maman livre non. Mais ntonzi idée. Ba bombi c'est quand on la télévision mais yo tio bibi sangwa Jésus Christ. Yo ani souci parce que bien que tu peux papa va jouer puis na papa. Ngana lobaka ngana betana ka maboko so babengi mbwaninga nazaka na keto te yango pe bi bango pe misusu wala bobonga manga pe tango ngape bana ko benga nga botela be keto te po eza mutro mtasaka la tana yazaka na moment na ye les paniers circulent encore donc les paniers ne mutro ba circule encore tant que les paniers circulent nazaka na confiance en Nzambe na ngai voilà ouais je peux sanga ba inspiration chaque jour peut sanga vie donc na confiance na ye kaka bah jarabino de trop de tout sauf de rien allais-je dire le papa y a fait on dit mon bal artiste et comédienne on dit mon bal la comédienne mais bien l'homme propose Dieu dispose hein oui bien l'homme propose Dieu dispose na ko proposer na mais son Nzamba disposer n'était tu admets d'avoir déjà eu une relation avec l'artiste comédienne au moins mais je sais même pas oh tu sais pas comment je ne sais pas oh et comment on est ma belle oh et ça les bien t'es comme ça na tuni est-ce que tuni comboté tu as déjà eu une relation avec pour ma bibi bozala bino na bino et beaucoup ça sous bato libanda te o basama kama batika Nzamba lingi bongo te ya mabe makasi désolé ba misenga tinenga liste ba journaliste pe ba comédien désolé ba journaliste pe ba lobby donc ya ka biso te ba lobby pe ba journaliste c'est bon mingi ba comédien mingi ba journaliste pe ba lobby la bango oh Nzambe na bibi na ba cameraman na bango na ba réalisateur pourquoi la caméraman moko en plus pas la waouh OK yo mo bien la waouh liko na ngobembinga OK liko na ngobembinga waouh na mbinga mona ko siko yo mo parti ba Nzambe franchement en tout cas c'était juste l'ambiance parce qu'on est arrivé à la fin de notre entretien papa yanga fier ba programme no particulier ça ngoni ko pesa na ba fan na yo tant que mikolo tourner na site boye bazelo boye ça o ba posa faire ko contacter yo lokola on a ba film mais ça la ba film non oh ouais yanga fier azana indépendant azana site monté à signer un contrat akenara ko servir kaka la place ko bazana besoin na ye donc mais ba site tu bien à côté hein ba site c'est belé bon on tourner kala ba site ne somba la moto comme ça na ba 2 millions 3 millions sur combien de sites là tout tourna oh moi ba Nzamba disposera yango wana donc belé pe ba luka tata mususu des sites wana ba benga ino tam mususu ba bengi pe yete mais biso tam mususu toujours ma opportunité wana tozaka na droit ya kozongisa gloire pa Nzambe donc on a ça na posa au contacter nga pour un film gag série donc numéro là plus 243 oui 89 54 82 256 plus 243 89 54 82 256 il y a un peu numéro na ya WhatsApp et sur Facebook au mona na yanga faire Jacques Star donc na wana vraiment mobimba benganga nyonso ngamono yambo biwa o yambate oh oui mais na butu te peut-être madame akoko za pe mpandi madame célibataire madame nanga Yesu donc mikolo yende butu ma wale oh mikolo madame azate Yesu kaka donc de 0h à 3h ba déception pourquoi na bino madame wa ana kata classique la madame hotan sana comprenez cœur à prendre so lingi na yo o bien nga pe ndenge mabete quoi ça est le film ah ça va voilà merci beaucoup il y a des dédicaces à faire tu as des gens ouais après si vraiment ma moto belé ba grand merci na yemoko yeme Nzambe yo vraiment asala nga pona zala succès ba inspiration na ngai Jésus-Christ de Nazareth. Et si je suis bambote balobi l'international mukoko batezadio bana nyonso ya raba bana nyonso ya oyo mboka nino tangela nga lisusu awa Tanger bazala kimia ya ngafera azoya na yela ngapa mukoko batezadio mais rien n'empêche na kota pela bulo na mona na yela ngapa pa DJ Ken na Casablanca wala DJ Ken balobi DJ ngobeta musique ya solo na yela ngai sali mo show na ngamo na boîte wana. Kasi moi mikena nga potala ozonga falala wa lukatanga pe miso. Yanga pia boyena nini?
Moi il kuna pas le gatanga meshanga fait atali sur la caméra yete. Oh là là. Donc il faut na bouger donc bana Maroc na bokasi ya mukoko batezadio. Balobi l'international mukoko batezadio, fondation mukoko batezadio pezali donc toi donc soko lini vraiment la kutani sope na mukoko azoluka pe ba attaché ya presse pour la fondation na ye mukoko batezadio et au sala vraiment bien. La moni sur l'international Georges Moutanda balobi Mire de Berlin na nakambala ya Zambie parce que international motema mama Sylvie Moutanda balobi toze la kaka l'international Georges Moutanda mama Gal Toulouse et maman sociale balobi mama moko bien na kati ya Canada nasi masamba la fille ya catalogue otali mwaso komisi nzambe olakeli satana mabe yaya balobi yaya Abel Bolokumu balobi bango ba pesa lumière na kati ya Canada wana donc vraiment na bosante matondo miezi 4 fois par an français matondo miezi garçon capable des jeux Zoya Kinshasa match ça nango bien match ça bien voilà Patrick Mwendi la monarchie absolue mon vieux balobi ko qui na bipe kana tikela c'est que mission comme ya moi deux personnes Beningimbi babi Queen be Beningimbi na fo d'ici motema papa boni lutanga balobi maman pasteur donc Junior Kialunga toujours na Cape Town voilà merci beaucoup Junior Kialunga depuis Cape Town mukoko batezadio na yebe ko ngale mukoko batezadio mukoko batezadio to pesi bambo tebele siko Hollanda biso voilà je remercie toute la grande équipe technique et tous mes partenaires je vous aime tellement trop grâce à vous donc on a ngoti kangote maman malgré ba choc on a ngoti kangote grâce à tous mes partenaires je vois son excellence avec respect son excellence monsieur l'honorable René Kabasele depuis Bruxelles je te salue. Je salue également depuis la France cet été Yondo ma copine la génération Amaté. Oh René Kabasele. René Kabasele. Bakoli na ngai. René bakoli na ngai. Namona Muniere. Namona Babodi. Mais oh musu etikala ko la kaka na moya tetindila na tapa falon. Et ça là bien René Kabasele wana vraiment mon pote donc na Bruxelles. OK. Zala mutu monda kucha apita misala ngala ye na utanga mutu. Mais quand il y a ba t-shirt na ba monière et qui ma son excellence. Par rapport à respect à Combo. Nabi que bientôt là tu recoutes par rapport. Donc à ma copine, Ninga génération Nangate, Tété Yondo, je vois également Nonangabe, maman surprise. Nza ou la perle noire. Moi c'est Nzambe. Je t'aime tellement trop ma chérie. Bandoumo sur la biso de partout dans le monde. Encore une fois excellence. Il y a un affaire à lobby. Et Yakindambo. Voilà. Je vous aime beaucoup. À la grande équipe technique, merci Nabokado Bayambi Bisolelo. On est à Kinshasa, bien sûr, place aux autres produire. Toza Awa. Ready. Donc voilà. Ready, vous avez mis sur la bocache à Ready, hein? Ok. Fan. Ready a mis quoi la musicien préféré. À côté de Ready, nous sommes à Ranta Maman Baï. Ready Nabiso. Au sol, merci beaucoup. Je salue en tout cas. Bon, cassité à l'équipe technique au Tika Bisoté, Zarazara, Wana Oulalo Lembi, Lamuka, c'était Gédéon, il faut s'arrêter de m'appeler le matin. Et je vois également Jordan Panzou et au devoir nous appelle. Le devoir nous appelle. L'autrui de quelqu'un. Alain Dele. Bye bye. Nalinga ina émission oyo na Tchaka Congo. OK. Tangu tozo yanzela nzela tozo beta na masolo. Nene wanzabi na lili na mama katika lemba baloba ke no. Soki muto asali fraction na poto. Ba policier bakangiye. Soki batuni pourquoi tu as fait ça? Azape na droit boloba, je ne parlerai pas sans la présence de mon avocat. Lisolo ngana Tchaka Congo na nzela yango wana. Tozo ya to. Komi kaka quelque part to devait ba policier moko wana. OK. Tchaka Congo kashinete. Ngai kashinete même kashkere pa moto zaki na ngote. Police était l'émission biso. Papa, pourquoi le kashine? Ngana jouer raison que non, moi na ngai bébé ngaka bima pour protéger na joki kashine la tchaki moi na bébé tango joli la yinge et bima kate et chouke la kaye moko. Ba police ba tsenga pembeni. Et komi tout le Tchaka Congo. Pas chaka. Ngabe mutu na tchaki Tchaka Congo na erreur wana. Oh. Ba zo tout ne ko mo loko bozongisa te. Ngale shaka ndenge na poto balobaka. Shaka ndenge na poto balobaka. C'est que Congo votre courage était aboti. Policier tu ne mais c'est wapi kashine le papa.
na kolobate sans la présence de mon avocat. C'est ça qui m'a raté. Bata au saka konga joki na lengogi. Saka konga bandio lela. Abandio tanga. Abandio kotanga na babakamba famille o biso to yebite. Nangi na saka mwindo boye. Kake petela kamana depo makala mama pe maka. Atika kangamo ko suko yo kake benga tangu na ganga pa mwindo makala de na tanga na joto tele no. Omoni apa mashomo ya tele bandi na yesa na kalokona nini mon vilokola aubergine. Moi c'est les cas ça bandaka ko sala ngari papa makamu nini solo wala donc bandiko lo makamu belé na musuna ko lo ba te Olo bako. na tiki wala d'après on va nous récupérer Tete ke lande pa. Bye bye. Papa, aimez la baroye, oh ma belle, oh yo pangi, aimez la bapresta, na banganga kisi, zote ko la nango, zote ko bima bakusu, zote ko zonga ma belle, loko pamba. Moye linga yo salela ye o kufeza ya solo bunga ebeti na tempelo tangu ifweni ya ya salela tango salela tango mbeko salela tango salela tango fami amadi mame amadi mame amadi mame kedika fu ngetadila na kilumbu ya suka zina nanga ikelebe uzali wapi nkolo akoluka yo yobomani kati na masumu nkolo akobelela yo nekosomba tango mikolo ekomi mabe soki okei na moto ekozala likambo na yo po alikati yesu Masia salela tango beko salela tango salela tango fami amadi mame amadi mame amadi mame kedika fumwe yamilu solo pangi mboka na mboka tozoyo
moi tozomona makambo kolo alakaki ye eza kokokisama ye. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Maranatha, Maranatha, kolo akoya. Maranatha, Maranatha, kolo akoya e. Salela tango salela tango beko, salela tango salela tango fami. Amadi mame, amadi mame, amadi mame, kedika fumwe, kedika fumwe, amigo solo pangi. Mujambu jenki fetivanga lulendo mama ungai betelo una tempelo mboya o mutoto tulundanga mutoto tukwendanga bika yimbidila bika tusakidila mfuwe yo yandikele luzo. Salela tango salela tango beko, salela tango salela tango fami. Amadi mame